Kalisus Mamba danger le se bota BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site munene. BTV3. Babi landa mambo bien na kata BTV3 pour se retrouver. Bonjour, Balandi BTV3. Tu Sabino tout le temps, merci partout et Sika Bozo Andabiso, na 5 continents. Et j'espère que les Kébélés na Europe, puis na Mboka na Kinshasa. Donc vraiment beauté na mingi et Sika Bozali, Bozwami, Moko na Moko. Merci na Koyemba Biso, na bakati ba téléphone na bino, na ba ordinateur portable, na ba tablette na bino. Pourquoi pas na ba téléviseur na bino à salon. Il arrive des fois peut-être outil monsala ou côté vendre liboso à téléviseur ah tikana nata na BTV3. En tout cas merci parce que vous informez à devoir nabiso. Les lotoye naye nangina lobelabino ce qui se passe réellement na kati ya biso na diaspora. Diaspora et lobby bateau baza libanda mboka. Mais nakati ya libanda mboka donc toza ebele bato na bato ba koma na libanda mboka na ndenge na bango. Ngai na ye personnellement lelo na ina betela bino lisolo ya ndeko moko a telefona kinga. Alobi na ngai papa ya BTV3 na mwa lisolo na ngina na lobelio. Mais nga na lingi na nga koleka te po ezopesa nga neti mawa ezopesa nga soni bato ba mona nga tout ça. Normalement, il y a rien de grave. Mais le fait que périple en yala qui somo ce qui nous embête les lots tamso cause à la té et ça là qui que alobi nanga donc nga na mekaku loba témoignage naie pour bande comme sous belé ba yeba et puis façon biso batu ya poto to impressionnaka batu ya Afrique to batu na mboka donc alobi par rapport sur atali nzela ni ndenge atamboli amoni tina moto impressionnera bato o baza na Afrique te to bato ba na Kinshasa parce que biso to na poto to mona ketoleki bango non et belé baza na kati ya Kinshasa baza tamsu bien ko le capé bande comme sou baza na poto c'est vrai na poto différence c'est belé peut-être banda kuiza ya bien na Kinshasa pe bato ba na banda kwa bien bazali différence maka c'est souvent mutakoza na maladie awa ako salisama facilement et puis nini bon classe ya bana tout ça peut-être eza moins malamu koleka na mboka na biso mais ba opa bana na mboka na biso bazo vivre bien koleka bato bana diaspora bazali alors ndeko wana atamboli na mikili ya bandenge na ndenge atamboli na ba Maroc aleki Nigeria aleki na Burkina Faso, aleki na Benin, a commis Mali même, nazotanga ngo na ordre ndenge aleka kite na otangi la ba mboko ya chaki ma colonie avant koma na poto. Aleki na banani ba Mauritanie, tipo ba ko koma ke ba koma bazwa ba nani bazwa hors bord bateau ya 27 personnes. Pardon, bah, kota qui 27 personnes, mais moi, boîte, moi, ya mouké, ok, kota 5 à 6 personnes, bah, ça qui 27 nakati. Alors, ndeko wana, bah, tamboli, balongwa ki butu, disons, bah, 4 heures du matin, balongwe, na Libye, bazo poussana, bazo kende, commandant na bango zaki nani, c'est un Sénégalais. Sénégalais, mtalaï kokumba nani, hors bord wana. C'est lui qui avait la direction. Alors, yende kwa na simbaki boussole pour na ko guider que bachaki ya sala ki sénégalais wana parce que lui il était connaisseur a tche boussole pour na nzela ti place bakende ko koma parce que ya yebaki. Alors, il a donné la boussole na ndeko wana na frère oyo a benga kinga a pesinga e bisanga li solo ndenge zali a pesi boussole boyo kanga pardon eza pasi pe mawana ko ka li solo aboyi. Et là, si nous sommes mboka na biso baza bien, toza bien na mboka na biso, batu bakoyi koya komona pasi,
koleka na banzela ondenge bango baleka kite pona koluka vie koluka kokoma na poto koluka kokoma na ba epai nepai ko bimamboka na biso tozomona na Brazzaville baki babeti na Angola babeti okenda wana Zambie babeti ba Congolais basali boye c'est normal mboka eza bien te batofo ba bima mais à quelles conditions siko tozo bima et tant to bimi sikoyo ebele bakoma net bazana ba diaspora mutu na mutu wana ndenge na yaleka Moussa ya nzela makolo ndenge ndeko wana solo ebele ba nzela makolo quand je dis nzela makolo bo comprendre ba kota bamboke belé tibaya mususu baya directement azu avion à partir à aéroport Anjili aye mususu pe azu aéroport à partir avion à partir à Bonaboy a commis a mais souka nango so totali bien selon ndeko wana et constat on ngape na ikomona na sali après nous commençons to elingi ko impressionner ba to bossa dans sous ba pasi to moni to koma na mboka ngo bitumba mukande ezali wana eza secret c'est pas eza secret polichinelle mutako ko wanga na ngote ke toyaka na mboko futuluka mikanda azali malgré na mboka na biso mikande ezate carte d'identité ezala raté mais na mboka oyo tozali to ba mboka partout ce ko ke okuta il faut muto azana carte d'identité na ye alors tango to koma na mboka oyo to na ba poto to partout il faut se donner aussi du temps pour na le temps que bunda pour avoir identité pour ils ont permis de vendre dans mboka ngo maintenant ndeko wana banzela ya tamboli le plus difficile à Beti ba Mali à Beti ba à Koti ba Mali à Koti Burkina Faso à Leki Benin Nigeria kolobate abandaki na Angola Mati ti yemo ebibe j'étais nazo bomba mususu na kolo banyo sauté et sa vie privée na ye comment est-ce qu'il a fait na banzela bo na boye monta yebi alors ndeko wana a commis ba komisiko na mai mutako kumba je l'ai dit tantôt c'est un sénégalais mutabanda o memana ni kokumba hors bord wana et cet hors bord wana so botali ndenga expliquer ki ezelo mo ekokota ba 6 à 7 personnes mais bazaki 27 donc confinés na basi na banamike na batata mikolo ba congolais ba camerounais be kolo epai ebele na kati bazalaki wana alors batamboli hein, il est arrivé à un certain moment à partir balongwaki 4 heures du matin ba comme à 16 heures c'est que batambola est quand même ebele et monter recalé moteur est calé bandekonanga moteur est calé na kati ya mer Méditerranée moteur est calé donc moteur est kati moto ben c'est quoi équation comment ba osala siko na kati ozota la koto uti oyebite koto ozokendo yebite bozo mona même pas mupanzi ezanini bwana kati na kati est perdement dans la perdition alors ndeko wana azui courage asala mécanique te eloko moko te ye na type wana ya mécanique ya azaro mema bazongi na sima ba démonter moteur wana balongoli yango imaginez place déjà ya kotia moteur wana entre 27 personnes na kati ya boîte wana alors boîte comme okende kaka na courant d'eau ebandi omema yango ezokende kaka na courant d'eau babandi 16 heures kobunda ti nzambe osala bango grâce omoni sika bana nzambe bazali parce que ndeko wana asambelaka mpe makasi ayebisinga bi papa so naza osambela te nde naza boye te nde lelo naza wa te abi bato mosusu ntango baosala distraction nga na kati na nga nazobondela kaka bato mosusu baozwa batelefone bamikanga basalaka boye na boye baselfie na kati ya na souffrance na kati ya mai ya ebale ya monene abinga biloko wana nalandaki yango te nazobondela kaka na kati na nga nazalaki toujours na communion na nzambe na nga ekosalaka nzambe atikaka bana na ye te moteur wana ekopela moteur ebongi aza mécanicien te eloko moko te abunda kosimbasimba na ye mo moto abanda ekomema eloko wana ayeba ekuta eloko moko te ye asimbi babundi baye kozongisa bakanga boye moteur epeli d'accord moteur epeli mais il est 23 heures bozolandanga de 16 heures à 23 heures moteur epeli quelle détresse quel stress na mitu ya bato moteur epeli babundi sikoyo moteur epeli mutu bapesaki boussole parce que
batiaki mwa nani neti mwa boîte pardon mwa bankaiko hein pona komeka kodirijaka mwa moke bato ore kende biki donc kiyenda ou yendi bolimbisanga bakongo bayebi yango kolekanga mutaki na boussole abosani na ye asala yango pete abosani na ye amemi donc batie baguide nani mabe ke vraiment na banzela moko esengelaki te bakoma ntango moteur epeli bandeko na nga ndenge frère wana azoloba batikali na 10 litres ya essence. Ils sont à l'inconnu. Bah éviter il reste combien de temps pour bakoma à l'autre bord ou bien bah ya ko secourir bango batikali na 10 litres ya essence. Mais na ba osala ndenge nini butu pe beti bango sikoso ba moni mwinda ezaki ba mwinda ba bato ba bazo kanisa wana mboka ba diriger ate to kende boy mwana mwa 10 litres wana bazo bunda na kaka bazanda ka ba mwinda na croyant ki bakomi nzoka yango te ezaki bato peso bango basala na butu wana mwa ba telefone esala neti mwa mwinda basala boy pona ba remarquer bango ba bato siko bazo kima pe bango ba kanisa ki bango baza ba pirate. Au moins, dans la Méditerranée, il y a des pirates qui ont piraté les bateaux à miner et tout ça. Les bateaux à bazo kanisake, les capitaines de bateaux à bazo kanisake, bango baza ba pirates, bazo s'éloigner bazo kima. Entre temps qu'on kende bazo kende bande konanga, bangi ba se retrouver na Gibraltar. Or, na Gibraltar boyebi, oyo ba yebi moi histoire moké, il y a makamba Gibraltar pardon. Kuna même bateau à minene et évita kango. Pour les années shit, et ça vraiment oh ils sont troublante dans des mots sanate. Même banani bateau à minene et kimaka et ça ka détour pour les cas. Et passe à par Gibraltar vraiment tes pour place en c'est très dangereux. Alors imaginez si ko bango na kati ya bateau ya muke bazo pousse na siko pour ba se retrouver na kati ya Gibraltar. Dieu a fait grâce ko bateau mora algérien et moni bango basali secours oh bazo ganga bato wana et pusani pene na bango ba moni bango me bakanisi ka ke bango baza ba pirate. Alors bato s'éloigner bani na kokima bango pe babitika balandaka bato wana po ba moni ke secours na bango et komika ka lobiko na bango e komika na bato wana balanda bato wana balandi bato wana bandeko nanga balandi bato pa nzamba sali grâce bato batelemi disons désaccélérer. Après bah komi pene na bango ba boakeli bango nani ba bouée sauvetage ba zui singa chaîne ba boakeli bango ba kangi na nai na kati ya boatu na bango pa aller ba bandiko mata ba mati na bato wana après ba bengi nani ba sauveteur espagnol ba ye hélicoptère ye ils ont tourné likolo ya bateau pour la kisake batongo baza na kati ya bateau wana donc bateau na bango Espagne ya espagnol faut ya pour récupérer bango bakota na bango Espagne. Bon bref ndeko wana akota ki Espagne lelo aza na kati ya azaba kotoyo aza na Panama mais alobi na ngabui bandeko ebele bayeto na mboka oyo tozo sala tozo impressionné parce que ya tali na ndenge auti entre la vie et la mort pour comme na mboka oyo. Nzamba salié grâce à komi. Et que senga aza na brisement, aza na humilité, parce que son Nzamba azala ki te katina na ye, katina bango, nde banga ba komate, nde akoma kutata na mboko te, sort na ye, ngeza na katia mai, to yebite soki nge suki la bango ndenge nini. Mais les gens ils sont en train d'impressionner. Na kati na bango moko ye abeti mwa match papa et abeti mwa kwa sa mwa mikolo muke o akokite adzongi Kisasa. Azongi Kisasa oui d'accord asomba mwa mutuka ke atindi mwa mutuka après alandi ye moko akekuta mutuka wana akuti soki chauffeur azo sala na. Bon chauffeur wana za mutu chauffeur asala so ba bêtise so banani mais moi na mai tomboki moi na mai calculer ba souffrance oye a tamboli na mai pour koma na kati ya mikili wana za mutu oyo
aye mikolo te ya mwa mikolo eleki mwa mikolo ebele baye kokutana na ndeko wana bayebana kobanda na bangola tout ça yaka avant après abandi ko raconter ye babloko ndenge eleki autaki na ki na ke ko impressionner batu impression ope bolanda boko yoka boko seka ake ko impressionner batu akomi akuti chauffeur musala ezoleka ndenge nini boye boyebika ba gérant na ba chauffeur akin mensonge etonda na bango opesi ye boulot mais vérité ezalaka te ndeko wana azaki remonte na ndenge moko boya ando finga chauffeur wana mais boyoka kofinga oyo abandaki kofinga chauffeur wana azoko impressionné ye neti azofinga ye me azofinga ye te ndeko azobule siko bamboka oyo ye atambola bakilometre na makolo na nkutu ya kwasa azokende sikoyo azokalkile bamboka nyonso oyo aleka mpona kobeta pros asala kwasa sikoyo bamboka nyonso na yele na mutu sikoyo yoka bandi ofinga chauffeur wana yo osakana na nga Bondoufle, Evry Courcouronne, Lys, Pantin, Bondy, yo sakana yo Lizy sur Ourk, Clermont-Ferrand, oyebi ba souffrance nga na mona, oyebi ba souffrance nga na mona na Chavy, Sèvres, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt. Si ko ya calculé surtout moni ba Sèvres, Sèvres, Chavy, ba mboka nera ba montagne en sakanate. Si ko masta a beta ba montagne na kwasa ba esprit nyo sone zongili ye, a lui ko impressionné si ko chauffeur wana, azo finga ye, mais ko finga si ko azo tanga komba ba mboka o ya tambola awa na poto, ba mboka o ya beta kwasa, na ba kilo, na ba bona boy, ba mboka mso ba montagne, o ba ebineti ba Saint-Cloud, ba Chavy, ba Sèvres, ndengeni ya ba côté kuniza ba montagne. Asilisine de copains, Evry Courcouronne, Massy Palaiseau, yo, oyebi, Gypsy Rivette, yo, la Ferté-sous-Joie. C'est quoi chauffeur azomona ke na baby na ngai. Na baby vraiment les lots bazo finga nga nermo sakanate. Or normalement, ce totali ezaki nango impression bana ko impressionner bana finga été ndeko ay ko boule sikoyo souffrance o ya souffra na ba mboka o ya tambola yango na sikoyo comment net ben jir azoko ko s'exprimer par rapport ya chauffeur wana. Nyo so les ba impression bandeko na biso tala pasi o ndeko wana to bandeko wana batambola kinango tikokoma awa ata pasi yango ezali zala intégré zala na kimia chauffeur aza mutu benga ye na malembe na miso batute reprocher ye tala mbongo eza pasi na poto kosala boete makambo sali eza bien tenga na peso quand même musala tout ça mais non de quoi se déchaîner na ninga osakana Evry Courcouronne yo tale longi Lys Bondoufle Bondy Livry-Gargan Montfermeil, Clichy-sous-Bois, ndeko atangela eba mboka na nenga osakanati. Nyoso neza nini? C'est vrai, tonyo kama rapoto ya na mboka ngo, parce que mundele mutakomisa ngo difficile, mais to impressionné pe impression ngo pe lekate. Parce que plus nous impressionnons, plus tozo comme un peu ridicule biso moko. Parce que mutu o ayebi, azalaki pene wana so ayebi, a comprendre que moi la mai oyo, azo finga ete azo tanga bamboka. Pourquoi azo tanga bamboka? Bon, ye mom tayebi siko boule eloko nini ye, azo sala po esala ke, et abimisa ba kombo wana. Or, tanga ba azonga koto bando expliquer yango, a calculer siko ba souffrance na ba kilomètre ya beta pour na mboka wana. Tout ça c'est de l'impression. Tolongwe wana. Tolingi peko s'intégrer te. Mwana mwasi moko ya biso ya congolaise. Ndenge moko. Autaki awa sali so ake na Cameroun. Akoma na Cameroun po sala mwa ba faire mukia zonga kotoyo, ba bisake mwa marché mo boye akoma kuna ake kuta na milieu ya ba congolais tout ça na Cameroun boye na boye. Le roi ya Monique ya uti poto. A traita ki camerounaise mo mabe. Camerounaise wana azana français lenda ndemo osanati. Parce que Camerounaise, wana, et toi la Congolaise, qu'est-ce que tu crois? Hein? Vous êtes que des bons à rien. Vous savez qu'une chose qui est la prostitution.
Qu'est-ce que tu sais faire, toi? Tu es venu au Cameroun, pourquoi? Pourquoi tu es venu ici? Alors, il y a un français. Ndeko français, zate, malgré outi poto. Yoka si kon ndeko nanga moi si. Mama nanga, ye. Mwana mwasi azo saka nanga na sabola ye. Siko nako sabola na monoko nini pe nako sabola mwana mwasi o. Nako sabola mwana mwasi na monoko nini vraiment. Enga ye bandeko boy bisanga na sabola na monoko nini. Bandeko ne ba congolais ba zako bepsi. Sabola ka na lingala. Po soko sabola na lingala oyoka na yepete po monoko ne wana ye azolo ba yoko kangote. Français yoko kate donc sabola ka na lingala. Voilà. On va dans la poto. Intégration isate. Olingi koyeba koyeko la langue ya mboka ngote. Et belé. So ki otali oki français na bango na mawa. On dirait ba va na mboka côté. Tout ça nous voulons biso ba congolais tenir ko impressionner. Ça sert quoi biso ba na poto tenir ko impressionner bande ko ba en Afrique. Neti wana oké na Cameroun po yo petit poto oké ko impressionner. Basuki si yo oyebi français te okomi koluba mama nanga na sabole na monoko nini na ko sabole ka sabole na français parce que yepe alobi no na français aloba kino na monoko mboka na bango te alobi no na français yo pe sabole na français loko les athées mais lui ko impressionne po yo za mwana uti na poto allez au bando luka à quelle langue on répondre bon voilà donc to yeba ko s'intégrer to tika biso ba na poto ko impressionner. Ndeko na lobi nanga atali souffrance o ya l'équipe. On a poto awa, moutinyo sazala bien nakini. Et là, ozalaka sonde nsoto comme na poto, nazalaka bien. Moutinyo so nazaki bien nakini. Mutaza onyoka manakisa sazala te. Biso to na poto to koma kaka, nazalaki bien. Ah nakini nga nazalaki bwe. Nakini nazalaki bwe. Tout ça c'est pour impressionner, impressionner rezanga china. En tout cas voilà, pour na lelo bandeko, ezaki un peu léger, ezaki moi li solo, moi témoignage ndeko wana. Conséquemment mouké mais la conclusion nango ezali ke biso bana poto totika ko impressionner, arrêtons d'impressionner bandeko na biso bana kin à force ko impressionner bango au lieu to lobela bango de tindeko oyo ayeko pesa témoignage ezali témoignage wana pona peut-être ko biki sata sur 10 personnes baluka baya na nzela poto baya poto na nzela mai so ba yoki ata li solo ya ndeko oyo c'est vrai. Alobi nyon sauté, mususu pe tomoni na ba témoignage na ba vidéo. Combien bazo kufa tozo mona na ba bato koma batu na kati ya mai to moni. Mais batu musu bazo ya kaka. To boyite batu bakoya na bango kaka. Nzela poto yo kanga banango te po batu ba continuer toujours koya. Mais le problème est que nous devons aussi éduquer nos enfants, il faut te éduquer pe ba frère na ba sœur na biso de façon que ata peut-être pour ça koya ezali ezata muswata na ndenge mususu. Po nakati peut-être il y a 10 personnes balinga baya na nzela bongo ndenge ndeko wana lobi soki toko ko zongisa ka message na po biso so tokangi ba photo awa okomi na poto okangi photo na Tour Eiffel okangi boye batu ba moni kuna ayaya mutu faya mbango ti parce que kuneza bien mais ayebite okanga kiango na circonstance nini o se retrouva ki na Tour Eiffel o se retrouva ki na bateau mouche na place bosala kiango ndenge nini o se retrouva ki nous impressionnons tellement bandeko na biso mususu bateka mapangu ba ye mususu bona boye parce que nous qui sommes ici tolingi ko la vérité te que ici il y a aussi la souffrance tozomo nango na porte de la chapelle comment ba africain belé bazola na libanda na kati ya batante tozomona mais bazana kati ya poto. Mais ces choses-là, au monitor, il faut comprendre que souffrance n'a pas topé zali, toko yeba, kotika ko impressionner bande konabiso. Na place topé ça va conseil ya bien, nous sommes là en train de yako impressionner bango. OK, au mando finga chauffeur na yo, finga ekasi et to boye na boye na ebité, et ben okomo finga na bakomba bamboka, oyo yo tambola obeta kwa ça. Ou beta pros, ou kabolankasa, tout ça, bon, après. Il y a ebi na été, a ebi vrité, a ebi bondité, a ebi listé, a ebi pantinté, a ebi bonaboité. Mais, yo zo impressionné, ba kombo zo tanga, ya zo kansa, patro zo finganga, boss zo finganga, mais, ozo finga écoute te, puisque ozo tangere kaka ba komba ba mboka, oza, nakati émotion, ya makambo yo sala, na bambongo pombongo wane bima yo somba bablog oya zo sala na ngwazo bebisa. Voilà.
Toi ba ko s'intégrer. Ok ko impressionner mutu na Cameroun okomio mama e na sabola na monoko nini. Na sabola mwana mwasi na monoko nini. Ka sabola na français puisque yé pas le bien en français. Tellement nous ne sommes pas intégrés. Bande ko ba royal msuba ko tabani ko ta formation te ba sala tabayi ko ta cours en français bona boy. Oka français mo sa zolo ba. Toboka donc na ko kima. Tozomo na ngona ba Facebook ba français moko et kauka ba français mo buzoba. Pourquoi? Nous voulons impressionner les gens. Au lieu de yé ba kozana humilité pe na brisement kati na biso. En tout cas pour na lelo to suki wana ezala ki témoignage ndeko oyo bandeko bazoya na nzela ya mer Méditerranée. Soki alingi na ko convaincre mukola ko sepela. Na kozonga na ye na plateau na bino to kozala na ebiso mbale akomeka koloba plus en détail pour ngana lobi na ngana sali moi résumé. Na ndenge basala ki traverser ndenge bazoi pan na nzela na katikati ya mai ya munene. Imaginons que ceux qui se tourna ki na tunie question na bi tempête ezala ki te banda 16h wana ti 23h abi papa grâce ya nzambe tempête etikala ozalate de 16h ti 23h wana. Imaginons que tempête ezala ki moteur ceux qui osala et ko pesa moi force moi frein babenga ngo frein moteur et ko pesa moi frein na moteur. Moi, force moi pour résister à la tempête. Si le moteur est tourné, cela veut dire que qui tempête et yaki, bokanisa nge uzalandenge nini. Abonnez-vous, vous abonnez encore beaucoup massivement. Et ça qui conseille, témoignage, il y a Batu, Obazoya, Nanzela Poto, Nanzela Anani, mais totika ko impressionné, total ba passe nini otomo na kapoto comme namboka ngwa poto. Et ça là qui a bino moumbu. Pierre Elvis Bronzac. Vous s'abonnez massivement sur BTV3. Prochainement, tout ça dans l'émission, monsieur qui toko tozo bombe labino, tongito bimisango, to repesa na nkombo na ngote, na si l'émission ana et ko toucher mité ma batebele pe ko sala makambo ya minene kati na mboka na biso. Surtout pour na mboka na biso Congo. Quant à moi, na saluer toute l'équipe. Il y a BTV3, na Kinshasa, pe o bazana poto et partout vous nous suivez. Merci et au prochain numéro. Bye. Yassika lisusu makambo danger lisusu ebotami BTV3 chaîne sur YouTube BTV3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene BTV3 babi landa makambo bien na kati ya BTV3 on se retrouver